Tokotumba na ye concernant babilo mais là to ba mwanzo to dans les réseaux sociaux que Koffi Olomide est-ce que ba condamné 8 ans bon na koloba na bato surtout bazo kanga peuple congolais to bazo kanga ye Koffi Olomide azali ndeko na biso congolais mosala oyo ya yebi ezali kaka mosala ya musique si c'est pas bien ndenge va supprimer faire supprimer musique à Congo. Le Koffi, c'est profond, c'est profond. Pourquoi c'est profond? Et ça peut na la haine, la kati, na soua. Oui, parce que Koffi va kangier, oui. Donc soua ezali, la haine ezali, monter maman le kundo ezali, voilà. Bon, on va pas faire ça un drame. Parce que Koffi a un homme politique de si. Après c'est la vie naïe. Voilà, après c'est la vie naïe. Le combattant Tango, donc tous nous appelons ma cantisima. Combat au tous ça. Est-ce que combat au foyer ça les confinga? Est-ce que ça les gotoka? Est-ce que ça les photos tout le cabaninga? Est-ce que ça est le bacana, le poteau, le linge sale, c'est la famille. Mais c'est la haine. La kacha makambo la haine, mon Dieu, la haine. Pourquoi ce que Koffi a yembi ce que yolingo que nous tala no yete mais faut dans ndako na ko tala yete après confinement réouverture Yanganda Taba chez Jongade awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poaso ya kotumba esengeli koyebake chez Jongade bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Jongade weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betou e baou différence yena Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Jongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa.
Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la easy cash. Naibisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Franck Semaï. Mwana benda na idéologie que mouchipa avec l'immunité parti dit nekele ou les battu là par rapport mon appelé vers là-bas ou balobi salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes vous qui êtes éparpillés à travers le monde de suivre votre très belle émission Tumba Tumba, cette émission qui est diffusée sur Afrique Info présentée par votre humble serviteur Zachary Mwamba ZM, le général de la presse congolaise, l'homme de Tumba Tumba. Baki c'est là quand on a papa Simo Kimba Moukianga Nidi. Bana papa SKK tout basé à côté. Mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro de cette émission Tumba Tumba d'aujourd'hui, na rosala ngobongo na diplex avec président de l'association qui est de Bretagne, lui c'est qui papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes. Oyo toko Tumba na yenga ye. Balobi ba bougelenga ba tutu bana papa SKK tout bola muka. Maman Monique Nzumba nakata Orlando la bougelenga yi. Maman juste à ma vidéo la maman de Ergirel. Balobi les vents fait tous des Zachary Mwamba au avons éparpillé à travers le monde. Balobi idéologie toujours idéologie. Nzambala ngaye. Mikolo système à tapis dit. Hein Mikolo système à tapis. Nyonso yo na bokasi. Yaye moko balobi sponsor officiel ya émission Oyo. Hein les vendeurs de Rennes Oyo toko tumbana ye concernant Babilo bela to ba mwanzo to dans les réseaux sociaux que Kofi Olomide est-ce que ba condamné 8 ans borozango lelo awa. Peut-être bête moi masolo muki ya politique te expliquer ba tout dit des fois te balobi bureau ya Seni Mobimba ben investir en hier na cour constitutionnel et sirani ba bandi siko musana na bango qui a dit que Seni wana présent sika kotate félicitations pe na bana papa SKK tout bosé par travers le monde Oyo ba pesa ki ba présenter ki mokontambo ba présenter ki candidat na bango Denis Kadima o lelo azabongo président ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse. Merci na Batutu, merci Grâce Djunga de Paris, merci na Monique Kasse Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises. Les vrais tous des Zachary Mwamba, na Robo Sanate Kelly Ngole la motema batu ya Patrick Amissi depuis Montréal, couple moko très bien na Nenga Rosaranate, Judith Mouipata na Robo Sanate Bougelenga Serge Mbo, ala muka émission na bino yango e bandi, oyo toko tumba toko beta masolo muke, ya Kofi Olomide, des fois te balobi Batutu boza déjà ya kolaike bo laike lenga émission na bino engaye idéologie toujours ya tapis enga tapis le logo inda faut créer faut innover merci beaucoup na agence Wami Service ya madame Mireille Wakanke
on a 5 boulevard Onano 75 018 Paris 16e et Sirani Bokuta na ba lewa kanke wana di ba sumpi Bokuta na bango na vie professeur Kinshasa et on a venu Maringa na numéro 83 commune à Kasavubu comme il se doit. Merci beaucoup na maman Mireille Wakanke, merci pour la confiance. Déjà tu sur téléphone avec Soko Kota à contact na président association qui cité de Bretagne papa Blaise Mafuta Charles Blaise Mafuta oh déjà tu rozanae na duplex awa. Bonjour papa Charles Blaise Mafuta. Bonjour petit Zaclé. Boni papa. Ça va très bien. Ça va très bien. Boni association qui cite. Boni association qui cite de Bretagne. Non, ça va. L'association va très bien. C'est un bon point. Ba membre tout, ba conseiller tout, bango tout très bien. Très bien. À la grâce de Dieu. Merci beaucoup papa. Et yom toza kuna na France kuna précisément na Rennes et via notre artiste et musicien congolais qui est Kofi Olomide. Oyo vraiment za légende ya musique mboka na biso et via ba procès azala nango déjà il y a de cela passé 10 ans oyo déjà est daté et maintenant Koko Manaï kuna ezalaki pona ko livrer concert na yo il fallait très bientôt affronter You Arena mais concert ezalaki bongo annulé ndé après ba ko la musa dossier ya makambu ya ka viol oyo soit disant entre guillemets ndenge balobaki a violer ba danseuse na ye take yo za kuna et nous besoin de la macamongo comment? Avant de répondre, maman, madame Isabelle, Dembe Nangaï, Oyo Azali, ndeko ya un ministre de force à la poto, avec un message à Rolekisa. Avant bandoko, avant le banane makambo ya Kofi, tout le soir makambo Kofi, donc la ligne dans un message naé. Parce que maman secrétaire et membre de l'association qui s'est tapé, a balingi ba un message na bango la ligne na banda, na bango soki ba si bongo ngana yo, to kota makambo Kofi Olomide. OK, merci beaucoup. Maman Isabelle Marinette na habité message nini on s'adresser na batuto bazolando à travers cette émission Tumba Tumba. Allez-y. Bonjour monsieur. Oui, bonjour maman Isabelle. Merci de me laisser parler dans votre émission connue. Je vais parler à tout le peuple congolais. Ouais. Aimez votre pays, le Congo, et respectez votre président, monsieur Félix Faty Beton, pour que le Congo avance. Ne lui mettez pas de bâton, car votre président est un très bon président. Vive le Congo, vive monsieur Félix. Merci beaucoup maman Isabelle Marinette. Merci beaucoup. Allez, maintenant c'est votre tour parce que vous avez aussi le message à passer. Asseyez-vous là, parce qu'on vous attend là-bas. Passez là, mesdames. Bonjour monsieur Sacle. Bonjour, bonjour madame. Accordé votre micro Merci très beaucoup. Convoité par tout le monde, appelé Tige. J'ai une annonce à faire au peuple congolais, qu'il soit jeune ou vieux. Je me présente, je suis madame Isabelle et j'ai des liens avec une famille de politiciens ici en France. Écoutez-moi bien, peuple congolais. Je vous parle en tant que française et blanche. Premièrement, aimez votre magnifique pays, le Congo. N'acceptez pas les enveloppes qu'on vous donne pour détruire votre pays. Avant-hier, vous crachiez sur le président Mobutu. Hier, sur le président Kabila. Aujourd'hui, vous voudriez le faire sur le président Félix Faty Beton. Arrêtez et respectez-le. Je terminerai en vous disant ceci. Restez soudés et unis, telle une nation derrière votre président Félix. Car il a de bonnes visions et son programme politique que nous avons lu ici en France est excellent. Ne lui mettez pas de bâton, car ensemble, le Congo sortira plus fort et vainqueur. Le président Félix Faty Beton est un très bon président. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, merci. Merci maintenant, papa Charles Blaise. Est-ce que tu as déjà la carte à bain? Voilà, tu comptes ce qu'on a carte à bain. Bango basili si ce qu'on te compte la carte à bain. Ouais. Alors, donc, vous disiez que pour la makambo ya Kofi Olomide. Ouais. Bon, en tant que président de l'association qui s'est de Bretagne, makambo ya Kofi Olomide, na kolobela ndenge na deux volets. Ouais. Kofi
Olomide azali ndeko na biso congolais. Si. Azali ndeko na biso congolais. Mosala oyo ya yebi ezali kaka mosala ya musique. Si. Alors, ezali lokola un mécano passion na ye ezali ko réparer mituka. Mais au botelier ba mallette ne ya clé. Ouais. Moi asa mosala na mécanique aux asouté. Ils asouté si. Voilà, ezali lokola handicapé au botelier vélo na ye. A se dépendant na vélo mer. Bobote le vélo naé, ce qu'on a akobima, donc c'est comme Kofi Olomide. Donc Kofi Olomide, c'est bien, Nagoloba, c'est pas bien, Ndenge va supprimer, Ndenge Tolingi doit faire supprimer musique à Congo. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Mais nakobakisa lisusu que et surtout ndenge batraduire rien à la justice on a poto on a zappé bien été. Pourquoi? Normalement Kofi Olomide azali congolais, nationalité congolaise, donc ce que ça qui mbeba il faut bazongisa na Congo, ce que bakosambisa na Congo basambisa na Congo, c'est pas que basambisa on a poto normalement ce que ça qui viole sur la salle Makamabe et pas maman na biso mais bazaba maman congolaise, donc ce que bakosambisa faut bazongisa na Congo basambisa na Congo mais basambisa na pototé bakangé na pototé. Mais l'autre fois babengisa ye pe ba transfert que peut-être azaki na justice oyo makambo comme iko ba quitter Kofi et tout comme ça il fallait so iboye et après à l'époque c'était ancien président Joseph Kabila Kabange yem tazaki na tête mboka ameka pe ko peser sur makambo ngo et ça là que no ba quitter Kofi et tout a répondre makambo tout normalement mais après lisusu kokende na ye nde susu dossier wana la muki c'est comme si ya sous nos frères combattants nos frères congolais oyo baza pe kuna esenga iko la musa sous dossier wana ya que no vraiment à l'arrêter pour nuire l'artiste qui est Kofi Olomide ou c'était comment en fait essayez peut-être de nous expliquer correctement parce que bato misusu baza ko loba mon na réseaux sociaux qui ya ko loba keno ba katelier 8 ans et tout et ba victime oyo soit a viola ki bango pe bazala ki jour wana et c'était hier ou avant-hier na kata na salle. Est-ce que ni le rôle bana batutu bon na ko loba na batutu surtout bazo kanga peuple congolais tout bazo kanga yi na ko répondre boye en tant que président de Bretagne. Alors les Kamba Kofi c'est profond. Pourquoi c'est profond? Et ça peut na la haine na kati na soua. Si. Voilà. Donc soua et ça la kati la haine et ça la kati. Pourquoi? Omoni petit saclé, c'est-à-dire tige na yo et peut ça ka elengi akoloba. Ouais. Toloba. Donc les Kamba Kofi c'est profond. Pourquoi c'est profond? Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Dans les années 2004, 3, 2000, c'était difficile de téléméla. Musicien, c'était aussi difficile de téléméla homme politique. Si. Mais tant on a poto makamako ya ndongo, makamako makobeba. Allez, et si tu as mbongo et à souté, tu as comme tel melascoyo, homme politique, n'a pas musicien. Si. Mais, voilà. Mais, d'une part, autant que total la paix côté mon sousou, c'est pas que non, mettons le blague, non, oui, parce que Kofi Bakangi, oui. Donc, sous les alliés, la haine est allée, monter maman, le kundo est allé, voilà. Mais d'une part, ndenge bazolo balikambo ya viol basi wana bazali bandeko na biso bazali ba mama na biso donc ndenge tozali botok individu soki bayi ko violer mama na yo okosepela te si donc soki Kofi Olomide asalaka ndenge wana soki basalaka ndenge wana ezala ya suka bazonga la suka sala ndenge wana te voilà conseil auto ko pesa na ndeko na biso Kofi Olomide mais
bacombattant soki baza kotelema ou soki batelemi likambo bazali kotelemela ya nini parce que kuna na Congo baza koboma bato na Beni soit disons batuni Kofi alobi ke bato baza kokufa te bon on va pas faire ça un drame parce que Kofi aza homme politique te alobi apesi avi na ye voilà apesi avi na ye mais autant que biso tozali dans les pays démocrates mboka oyo ezali la démocratie moto aloba na ndenge na ye tofandaka na mboka yango mais il fallait to comprendre Kofi que wana ezali avi na ye voilà ezali lokola ndenge ozotula ngai naloba na pia avi na nga mais avi na nga nalobi ke oui Kofi soki asalaka ndenge wana epa bamama na biso ezali mabe mais non mpona aya koyemba ntango mosusu periode oyo ezali periode lisusu te ke ezosengelaka nombe bacongolais bakende lisusu kobetela bamise maboko na kati ya basale bayemba ntango mosusu periode ezali periode parce que tokomi na periode moko boye Congo ezosenga concentration spirituelle ezosenga su te ke nombe bon Congo akota kaka na baloyere kaka babina non parce que quand tu ntango ozokoyoka na minoko ya bacombattant bazali kolobela Congo ezali mboka bilaka mboka ya mfumu kimbangu bon na biso bacongolais mpe tolobela ndenge wana mais fo tozongisa makanisi mpe nsima papa kimbangu amela mpe diamba te papa kimbangu mpe afinga te papa kimbangu batie na boloko asala likambo te mais abundelaki Congo voilà donc ntango biso mpe soi-disant badiaspora bacombattant ntango tozongisa mpe makanisi nsima komba oyo tozosala est ce que komba oyo fo ezala ya kofinga est ce que ezala ya kotonga est ce que ezali fo toyoka baninga est ce que eza ya ressentiment ya haine ya jalousie voilà donc il fallait totika jalousie tozala concentré et conscient est-ce que bamosusu soki bakobunda babunda ndenge mabondeli bamosusu soki bakobunda babunda ndenge ya diplomatie mpona bakongo na biso etelema parce que ngai otoko président soki sita na Bretagne tobundelaka makambo ya Congo Brazzaville Congo Kinshasa Congo Angola et dans la soki sita qui fait royaume Congo donc tokotala makambo ya Angola ya Kinshasa pe ya Brazzaville donc soki ndenge bakangi kofolomi te a soki sita bamambo na nyonso tu esali ye motema pasi parce que azali ndeko na biso congolais voilà donc il faut tobunda balibere ye azonga Congo soki azongi Congo soki asalaki mabe balobaka na lopoto le linge sale c'est lave en famille voilà donc maintenant soki kofilisa olobi nasali mbeba tokosoye tokolobela yango na kati ya ndako osalaki mabe à partir de maintenant tika kosala mabe maintenant soki koyemba wana maintenant revoir makambo wana nsima une fois soki Congo na biso ekomi kokenda kotelema wana maintenant on va voir ça voilà sikoyo tokota nani na badiversion ya mabina te ya bafete te ya bamariage pamba te lokola biso bacongolais na bapoto tokomi na bisele ya mabe awa mwana botami akomi na 2 ans 3 ans olingo osala ye fete olingo osala anniversaire mais anniversaire ya mwana omona bato bazokela anniversaire ya mwana moke mais komi bampaka bakomelata bacostume bon ero nini tokenda mabondeli mpona tozala conscient tolelepa tata nzambe mpo bakongo na biso misato ya roi mokongo etelema ero nini donc voilà papa Charles Blaise Mafuta est ce que mpona yo yo za diaspora est ce que oyo bandeko na biso bacongolais oyo babengaka bacombattant liti na bango eza ke po bainterdit kaka bamusicien baevre te na poto wana to na Europe mobimba ezaka bit na bango eza mpona yango to eza bit mpona makambo etali politique est ce que les artistes et musiciens sont des politiciens toke baza bato oyo baza kopesa c'est-à-dire maté à travers musique na bango et tout consort maintenant état que yo président association qui c'est de Britannie aux apé wana côté à culture au Simbi Congo Brazzaville Congo Kinshasa na Angola et les lorsque comme on a ndenge artiste musicien na Congo Brazzaville ceux qui rogaroga aye kuna ko beta concert je ne sais pas que ceux qui ba Brazzaville ba ko interdit pour beta pour Sassou sur Oumel na pouvoir wana je ne pense pas mais pourquoi seulement nous na Congo Kinshasa bon si on a déjà je vais déjà annonce que je pense que négociation les autres salles matin au Mosusu l'année prochaine temps Mosusu roga
akoya koyemba na milieu ba mindele donc na milieu ba congolais mais na milieu ba mindele. Pourquoi je dis na milieu ba congolais parce que et qu'on attend mon guichet ouvert en plein salon de l'agriculture on a te faire connaître ba Congo na biso na guichet ouvert au montonneau surtout aye azoyemba atalene ba beti maboko. Voilà projet auto zone pour la 2022. Donc, il y a non mais autant que Roga, tout ça, président, ça se met dans tout ça. Le problème c'est pas que non mais bon, Roga, Yemba, Tokofia, Yemba, tout ça, non. Et c'est la Congo Brazzaville, et c'est la Congo Kinshasa, et c'est la Congo Angola. Normalement, ceux qui Yemba, exactement, vraiment ceux qui Yemba, et puis comme ça, ça, au moins les musiciens, de fait pas sous la mise na biso. Peuple montape c'est apesi mbongo. Peuple montape c'est que non mais envoie. Mais ce que le comment le place encore peuple au gratis sur population, c'est pas jean. Voilà, c'est pas jean pour ce musicien. Ou bien c'est pas jean pour nous tant que les bantous. Voilà parce que un bantou a finga gâté, azaka na respect, akoko indexer mon sapipa mon coloté, akoko finga un politique qui akoko finga ndeko na yete, akoko peko osima maman na yete to tata na yete. Voilà image il y a peuple Congo, peuple bantou. Donc ce qui par exemple bon et les kaka il y a eu un moment Roga yawa balobe ko yemba te. Après il y a eu un moment ya yemba ki. Oui, mais c'est là où je dis que c'est la haine. Nakacha Makamo, la haine, modèle la haine. Zoua. Donc, il faut que Zoua, Tolingana d'abord, Tolingana. Ça sert à rien. C'est comme ce que venait de dire Madame Sayon, que Tolingana Bambo Canabiso, ça sert à rien. Pourquoi? Ce que Kofi Aya Yembi, ce que Yolingo que nous avons été, mais voilà, ouais. Mais je pense que d'ici là, bon, pourquoi? Parce que nous avons d'abord des mongistes. Voilà, donc, Biloko Ananga, autant que mongistes étaient intéressés à gratter. Mais, ce que nous avons sur YouTube, au moment où Congolais va fête, un anniversaire. Mais parce que va falloir parce que bina va kofi mais ceux qui boloko là bati likundu liboso bati zuwa liboso mais donc on va faire bango pas que les sous va faire du temps ba yo va journalité parce que boy musique kuna na poto ça dit ceci pe boyo ka tela baba frère parce que ça normal tant que boy aya ko se produit na groupe na ye mais yo pe na fête si ko betara musique na bango pété pourquoi bozo beta soya maintenant je vais commencer maintenant à regarder dans ma Facebook, dans ma fête, ce que dans ma fête à ma Congolais. Donc quand je dis Congo, dans les trois Congos. Donc Bachika Yoka Banzemba Kofi, Bachika Yoka Banzemba Fali, Bachika Yoka Banzemba Bamisino surtout. Donc Bamisé tout Banzemba la Mango, puisque tu commis contre un musicien. Donc dans ma fête d'Abisso, tout ce que Banzemba va jouer l'idée. Voilà. Vraiment. Ce point yo phénomène combattant. Est-ce que vous avez appuyé en to n'habité phénomène combattant wana? Bon, pour un phénomène combattant, au monde c'est comme à l'époque du président Kabila qui combattait en Israël Kaka. Je me disais, j'ai posé une question. Combattant. Oh. Mais toujours combattre Nini. Bon, toujours combattre Félix. Ok. Président Kabila, d'accord. Ok. Bon. Je vais voir Kabila Motomabe, président Kabila Motomabe. Et puis, Nazoko Yoka, combattant Balobi, Bazoko le Bakino, mais Ezra n'importe qui, attends moi na moké. Mais Ezra Kaka Congolais, tu okende ko voter mais les combattants le disaient. Nzamba Yoki. Et vous méritez, moi Namboka Félix, Yeyo, Nambende. Allez, Congolais, tout ce toi télémi. Fatih béton. Donc, béton les maboko. Mais pourquoi les sous-sous, au Bondissali sont encore Fatih béton?
comme chaque président tokozala na tête mboka akozalaka contre bakozala binemi na bango to bango bakozala binemi ya président ozala na mboko na tête mboka oyo yangwana nazoko discerner je me suis toujours dit bon Mobutu ati moto mabe soi-disant papa Dangenda motasimaki Mobutu soki papa Dangenda akufi Kinshasa ekobonga papa Dangenda alongwele na mokili Mobutu atikali Mobutu pe atiki mokili Kinshasa eza nango ya kobonga te parce eza kaka donc finalement ezaki nango Mobutu te bon Kabila ye tobolisu Kabila plus tozaka posa mwana mboka Kabila longwe mais sans se rendre compte que ba président nous doit ntango bazoko longwana mais soki kutwana babongisaki yango te président akoya nsima mais ye moto akokwela na mbeba wana ye moto akobunda bongisa guto wana bon maintenant Kabila pe alongwe et comme maintenant Fati Beton mais pourquoi tu as continué à Fati Beton nzete na makolo akoya mais non à peine 3 ans mais tu tikanani asa na vision molai tu tikanani ye tu tikanani le temps à ça là c'est pas que tu continues à bango ba dans le groupe donc finalement celui Fati alongwe celui Fati Beton alongwe tu suis même bon attendez un peu deux fois ça va tout passer to biso ba combattant to biso ba congolais ouais Congo to connaissez le Congo les zaka biso hein mais Congo les zaka biso te si to bossa ka non mais to bossa ka na kata zamba ba pique même bazali bambenga si alors donc to ko to so pique même na zamba ayi peut te voter payer à combien de président après ba combattre sous ba combattre ba combattre les sous comment les zaka biso alors ba pique même pas appel à droit Congo pesa ya bango si alors, mais pourquoi seulement qu'on a un combattant? Mais non, on n'est pas les seuls. Donc, tout Chikanani, faut-il le temps à Bongsalani Mboka, ceux qui a l'embi, Simanango, à couper sa passe, na Oya Koyape, à Bongsape Congo, voilà, c'est sur le suite. Ma pote Otoya, quand ma pote Otoya est bon dans 50 ans. Mais non, si. Dans 50 ans, bon, dans 50 ans, oui. Et il comprend qu'on a 200 ans, on a 300 ans. Si. Alors, mais pourquoi Kaka Madame Moko, bon, Fati ailleurs, Madame Moko, allez, pas Cécilie. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Donc, mais est-ce que phénomène combattant, est-ce que Makambo Bazo ça les a bien tous à Mabé? Ça dépend, Montana Ndenga Zoko, Monela Makambango. Donc, on a un personnel, au Togo, besoin de ce de Bretagne. Nakoko Loba, Bazo Salamabé, Nakoloba, Bazo Sala bien. Pourquoi Bazo Sala bien? Bazo Sala bien dans des qui non mais maman oyo ndela lubike période où tous on koleka ils avaient période de ma spirituelle ça ma période de ma bondeli ma casse parce que mon goulia a télémi le Congo pour la yek assis sa Congo tu vas kufa donc ils ont aussi la période de ma bondeli ma casse bon Mabé pourquoi parce que combat au tous au bunda tous ba ennemi na biso te tozoba biti ya combattre tozoba ennemi na biso te et comme kaka moto et comme kaka lokola moto oyo asalaka mabe to ko par exemple ndenge bato mingi bazaka potowa moto oyo par exemple moto atekaka drogue ebele akomi lokola paranoïa so amonaka motuka ebimi kuna mbala moko atali soki amoni kaka eloko ti makele po atali mpo ya nini parce que azoko se reconnaît c'est-à-dire azomona que non mais ntango mosusu moto azokolandanga na nsima c'est comme ça ntango mosusu bazokofile ye donc c'est comme ça donc combattant akomi lokola paranoïa donc azoyeba te azokobunda etumba na nani donc na homme politique mabe na bamusicien mabe na bapaster donc voilà donc awa mpe nakomoyoka soi-disant ekomi mpe na bapaster oui moi le non mais il y a le oui et non parce que tu as raison d'une part mais d'une part peut pas appeler la tort pourquoi bah pasteur mon sous-soupé bazo ko sambela ya sali kasa bazo ko bébé s'appelle Congo bah wana pe faut pas telemela bango mais bana ba to telemela bango ba combattant voilà bon bah pasteur mon sous-soupé bazo ko sambela le malamu bazo sambela bango ndenge ya kitaka nzambe ba combattre parce que ba moni bango pe ba ko telemela bango te parce que ba yebi que
Donc, combattant, d'une part, c'est bien. Combattant, d'une part, c'est pas bien. Ouais. Donc, voilà, merci beaucoup, papa, merci. Et tokangi parenthèse, il y a Kofi Olomide Ndengo éclaircir na bande qu'on a biso et ba combattant parce que côté mususu oui, côté mususu non, mais li tu n'as pas éviter ko bundango. Bazo bundana nani, ça dit ko ça la comment contre qui, je ne sais pas parce que bolingi nani oya roza na tête mboka ndengo expliquer wa poto bozali wana et bongi na 50 ans et na ba 200 ans, ba 300 ans. Le poto comme biso tozo rêver yango oyo bino baba msu ba kekuna ba komo na le roi net poto za lola eza lola te. Mais avec le temps to pesa na maboko oyo za na tête ya mboka, ozana idée, ozana likanisi. Yaka approcher chef de l'état pesa makanisi na opona kotombola mboka ezateka no olobaka na musika o combattant omoni muninga musicien omoni pasteur obeti après voilà ce n'est pas ça le cas mais le problème c'est que non ozana poser yaka investir a na mboka na yo embaucher batu soko longole moi 5 personnes ou embaucher kuna ça dit quand même tu es à chômage au basani erokita non que ozana libanda ozobunda combat o bazo kata batu na beni bazako batu na beni chef de l'état a décrété qui état de siège oh lelo quand même tu vois que ba rebelle ba adef ba repousser bango c'est-à-dire lelo ezala ki olala na tongo olamuki oyoka boye ta 10 personnes ba kati bango mais lelo ce n'est pas le cas c'est loko ya ko luka ko prêter mes forces na mokonza mboka pona ko luka ko yeba vision na ye to soutenir vision ya mwana mai ata to sali ki combattant ata to sali ki doute wana ya ko lobake te ye ateki mboka asali complot na Joseph Kabila bateki mboka sali selon bango côté ka mboka ba ebite côté ka mboka ngo kaka na ko lobela na libanda. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Neptongo Baksa. Mais du côté déjà un Congolais à côté Mboka. T'es plus que Mboka wana papa Gembango en cercle Congo Mobimba. Et quand on encercle Congo Mobimba en cercle l'Afrique Mobimba. Si vous montez à côté Congo Suzanani. Vraiment. Quand on est combattant au Loba, Facha Teki Mboka. Des gens à tête yango combien ceux à tête yango comment oh non oh après si ba ceux qui là no ba rwandais oh ceux qui ni ba zo minérer tout qu'on sauve je ne sais pas ce qui mais dans toute façon moi ce que je sais ce que je peux dire dans ma combattant totelema plutôt na kofinga te na suate na elle te mais totelema plutôt na mabondeli to ça ma bondeli makasi tata nzamba yo kabiso wa parce que ma bela Congo za ma bela nzambe kimbangu donc nzambe to reconnaître papa kimbangu simanango normalement ceux qui ba combattant bazala qui vraiment spirituel et le côté là to bunda to telema église ya kimbangu ya papa kimbangu et songana ndenga zaka na ibandeli donc président sous question de Bretagne Charles Blaise Bafouta nani Félix a tiré une enveloppe dans la tête oui le bilan a tête Congo donc parle donc Congo c'est un Congolais vraiment donc soutenir vision il y a président Félix voilà vraiment merci beaucoup papa Charles Blaise Bafouta et tofungola siko parenthèse il y a comme on a discours il y a chef de l'état à Salaki pour l'état de la nation maître Idriss Nina merci beaucoup maître Idriss Nina merci pour l'état de la nation au chef de l'état à Salaki il y a confirmé bureau définitif il y a commission électorale nationale indépendante CENI oyo Denis Kadima oyo chef spirituel il y a église kimbangiste papa Simon Kimbangu Kiangani oyo apesaki comme candidat na bango na tête ya CENI lelo et chef de l'état Salaki message sur yango ya ke hier ba investir bango na cour constitutionnelle nini roloba na bureau ya Seni Mobimba oyo ba fandi ne bonga siko pona ko sala musala mais normalement petit Zacle to papa Zacle ngana ko pesa réponse pas na yote mais nazo pesa réponse pas ba congolais tout ya mokili Mobimba ouais banani bato bakanga banani bato bacha bakoko na biso singa na kingo banani bato bacha bakoko na biso chaîne na makolo bon lelo soki bache président sikana tseni kuda azaki mbongi eza mabe te mais voilà eza mabe te depuis des années kaka bango bato basalaka wana ouais donc maintenant aujourd'hui on a essayé un peu de changer un peu les choses batiaki mbongi sona donc mosu makambo eko changer mabe eza wapi si voilà donc wana eza débat non fondé wana eza nango débat te c'est inutile donc biso nyonso to na nsima ya papa Kimbangu biso tout na nsima ya
président Félix. Voilà. Merci beaucoup, ma président Félix. Merci beaucoup, Papa Charles Blaise Mafuta. Et message nini oyo ko s'adresser na peuple congolais tout bazo na biso ba diaspora tout baza bon éparpillé à travers le monde et via nengeto sali un peu à traiter oyo luka qui vraiment za qui na posa ya kolobo leka en direct na émission oyo tumba oyo za émission les plus suivies actuellement yango yo ba tout bazo sala ngo confiance oyo ba tout tellement yopé na association Mobimba ya association qui c'est de Bretagne oyo vraiment bazo sala peu confiance na émission oyo tumba ni no s'adresser na ba tout pe koyebisa message moko fort na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi je l'appelle le président du second avènement, l'âge du testament accompli pour la République démocratique du Congo, ainsi que président Lorenzo Oya Congo ya Angola, ainsi que président Denis Sassou Nguesso. Message nini oko adressé na bango personnellement. Toute autorité vient de Dieu. Donc ceux qui basent na Mbende, ils allaient volontaires dans Nzambé. Donc population à Congo Brazzaville, population à Congo Kinshasa, population à Congo Angola et population à l'Afrique Mobimba. À ceux qui cita, ils vous aiment beaucoup. Tous à la soudé, là, si ma vision est bas, on dit la biso. Tochika Koswana, Tochika la haine, Tochika Zoua. Voilà. Bah Congo na biso tous à la soudé, bah Congo na biso est téléma, l'Afrique est téléma pour la tous en respect vis-à-vis à Mundele. Aucun moto mouindo na mokili mobimba soko tali boye ba mouindo ta mokili mobimba pasi na pasi ba soko respecter moto mouindo te. Voilà. Donc au moins tout la suite to lingana to telema po moto mouindo nzambe na mawana azonga sala biso lokumo oya le bandeli ya bakoko na biso adona pour na mokili to zala mondela banga biso zala respect. Si. Voilà. Vraiment. Donc je vous embrasse toutes les diasporas, toutes les Congolais et toute l'Afrique. Je vous embrasse très fort et les sociaux qui sont là vous aiment beaucoup. Et soyons derrière le vision de M. Sassou, M. Félix Béton et M. le président Joao de l'Angola. Je vous remercie. Merci beaucoup, papa. Et moi, des trois personnes au Tamsou Balandio, na direct qu'il y a émission Tumba Tumba. Trois personnes, ceux qui baladent dans l'émission Tumba Tumba, ndenge na lobaki ya tonto, que bosto soutenir émission Oyo, il y a Petit Zacle. Petit Zacle, c'est quelqu'un de très bien. Et puis, émission Oyo, ils allaient beaucoup regarder dans mon Kili Mobimba. Ce que l'équipe dans l'émission, il y a Zacle, c'est-à-dire, Tijango de fois, aux agréats pour ça que le Balikamongo mais il faut le baron capo, Tijango pour ça que le Bagaka. Vraiment. Donc, vraiment, tout soutenir Tijoyo, tout le ça sont comme idée, et pas un petit sac, toute l'émission, pour vraiment, vraiment la extrémité, il y a monde quoi. Et il y a vraiment, tu n'es pas oui. Voilà. Merci beaucoup, merci Papa Charles Blaise Mafuta, le Vandoulerène, président de ceux qui sont de Bretagne, Nengo permettra qui cause à la direct, na émission Tumba Tumba, vraiment, et diaspora tout, batutu, balandio, et naboke bignonso, et vraiment merci encore une fois de plus, et Malasima, Tozali, émission yo, beau prétend mes forces, et Rokendeka, Nengo mo lobby, au-delà quoi. Merci beaucoup Papa Charles. C'est moi qui vous remercie, M. Zach. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci Nabatutu. Vous comprenez que tous qui bon direct na Papa Charles Blaise Mafuta et vraiment merci encore une fois de plus, merci Nabatu tout bateau tout beau bon éparpillé à travers le monde. Nous avons toujours confiance dans l'émission de notre monde. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à Maître Igor Kabouya. Balobi sécurité Maître Igor Kabouya awana étoile bleu merci na maman Nicole Tantou merci na batu tous les vrais tous les agréments besoin partout à travers le monde Léon Mboma Mokonza Autriche le grand esprit Yoyebi merci beaucoup Peselangai Élisée Mboma Bijou Mboma Boambomba Palanga na mbote merci na Ramo Ramazani Motema na Simande depuis Boston couple moko très bien Maël Sadik Yoyebi Chitasima Keba Toroza na Boston wala moi tour mois 2 semaines to tieti jina nenga kuna na makasi ya Ramo Ramazani merci na batutu merci agent Swami service ya madame Mireille Wakanke vraiment ba sala musala kitoko ozana posa ya kotinda mituka na yo ba kolina yo agence ya Moko Wami service ya madame Mireille Wakanke ozomi bongo na 5 boulevard Ornano 75 018 et sikani ba simpi bazawana ba Alain Wakanke bazawana boko kutana bango kozala bien kitoko merci na batutu derrière la caméra Ozengalina merci à Chaton Kolo Cordon merci à Maël Sadik merci Divine Voulou merci à mon boss Frank Stema Idisuka lobike batutu émission oyo et comme isko na nouvelle formule ba lobé ko dans système isko ya tapis hein
toza toujours na système tapi ngai na rolata kaka sandal mukolo bana poto tout boko cotiser nga mongo na Château Rouge wana. Bo cotiser nga ilar na Château Rouge wana bo déléguer nga mutu akiti na Israël akiko sombelanga sandal Jésus-Christ salata ne muko na rolata sandal. Merci beaucoup. Bon continuer comme ça la confiance na émission oyo bo s'abonner massivement à en Afrique Info chaîne na bino oyo toza ko mener bango 1000-0 mais bazon di maté et joyeux anniversaire encore une fois de plus Maestro Kava 50 ans d'âge ça s'est fait demi-siècle motema batu ya maman Carmel Mundemba Kwilu papa na bobila dawa. Merci babike et pendant ketchup wana Irlande royinda mabepo samedi oyo batu tout bakozana pour nous fêter 50 ans d'âge ya Maestro Fabro. Merci beaucoup ya Maestro Kava. Merci à toute l'équipe, merci. Portez-vous bien. C'est parti. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit ONG Avenir pour tous a pété en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique
qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Monani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Naibisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura